Mbote ya mingi na bandeko na ngai. Bandeko na lingi bola na ngai likambo na koloba lelo. Likambo ezali po faire réfléchir bino. Naebi batu ebele bako interpréter na ndenge na bango. Mais moi je pense que c'est un peu spirituel quoi onga na koloba. Mais tango mususu eyaniko ya lelo te, mais eyaniko ya mukolo mususu. Makambo ona koloba lelo elingi koloba ebele. Mais que c'est la moins difficile pour comprendre non parce que vous avez étape ebele pour qu'il faut que éclaircir makambo moins ebele pour comprendre ndenge loba nini. Mais un jour to comment na point bo comprendre ba idée na ngai bien que ba mususu baza ko finga baza ko comprendre te. Bandeko ngai position na ngai boyebi yango. Ngai na wela kangola na ko protéger patrie wana parce que ba grand parent na ngai yango ba yebisa ngai. Donc il loba oyo e ba grand parent na ngai na ko changer yango jamais. Donc ngai ozala camarade, ozala ndeko, ozala kiki ça soit. Soki komi likambo yangola yo obebi sina yo pona amitié na ngai. Donc suka na ngona ko boma yo. So wani zeli ba principe na ngai wani ko changer te. Ba principe wana zoloba. Donc ata opesa kanga bomengo. Mais soki comme ça que no o dévier que o er moko pour mabe moko boya po aza masse ko leka. Donc ngam na ko lia yo. Ozala kaka seconde. Parce que ngai Angola est en première position, mabele. Donc peuple angolais, le pays l'Angola. Et puis mabele wana ya Angola. Et puis ba grand parent nanga. Donc eloko na lobby pour ngai ezali spirituel parce que ezali kati nanga na ko changer yango jamais. Na lobby boye na la ndeki ndeko moko ya mwasi aza na Suisse. Il me semble que kaka ba conflit oyo ya mike yaki batu ba bengana ki ko finga o Congolais afingi Angolais afingi. Alors yepe azalaki un peu décis na baninga musu azani ko na Suisse o balobaki mabe. Mais na lingi na pesa toli na ndeko nga wana ya mwasi. Ndeko nga ya mwasi communion kola na yo te. Yo olobaki ozali mutu ya damba. Moto ya damba aza muzombo te. Mais biso nyonso na Congo bazalaki kobenga biso bazombo. Ozala muzombo te, ozala musi ya damba, ozala musi ya bungu, ozala musi ya province du Zaire, ozala mu São Paulo, bakobenga nani muzombo. Mais tant que na Congo tozaki na tribu moko kuna bazaki bangolais oyo bazo ba portugais. Bangolais wana bautaki Luanda, bautaki na Sidi Angola, bautaki na bango na Benguela. Na Angola bazo benga bango ba São Paulo. O bango baza ba São Paulo. Donc ba São Paulo bazalaki bangolais. Oyo balobaka portugais. O ba popo, donc ba popo bazalaki ba Sierra Leone, ba Ghanéen, ba Nigérien, ko bazo ba anglais, bazo benga ba popo. Ba oyo bazo ba portugais, o ba yeza mu São Paulo, croyez que mu São Paulo za congolais, nzoka ni mu São Paulo za li angolais. Mais ba oyo ba portugais, ba Luanda, ba ya Sidi tout ça. C'est comme muzombo, ezalaki que o za ki angolais, mais o za ki mu Congo. Bazo benga mo bazombo. Or na Angola toki na batu ote na province de Zaire parce que yango ba San Salvador. Toki na batu bazaki ya Wish parce que besidamba besi soki wapi bazaki bazombo te. Bazombo parce que batu oyo ba kumuno na bango ezali ya municipio ya Makela de Zombo baonde bazombo. Eloko mususu na ngesa ndeko wani ya mwasi na batu obo kolandanga. Bandeko na ngai ba Congo oyo bazaki na Congo oyo bakendeki balongaki bangolais oyo ya Kikongo bakendeki na Congo. Est-ce que boyebi ke tangu tozalaki na Congo ba grand parent na biso ba parent na biso bazalaki kolinga te
ke bana na bango ya basi babota na ba congolais bo corriger nga parce que na moni ba mususu baza kufinga ote biso tokoko botana tokoko sala boye. Vous êtes des hypocrites. Pona nyi bozoko sala liboma. Lelo oyo na lobi yango. Conscience na bino esala. Tant tozaki na Congo. Ba para na biso bazalaki kolinga te to bota na ba Congolais. Bana ya basi mususu bakufa. Ke azwaki zemi na Congolais tata atombo kia binge. E mono pene longi nge kuwiri kwili baki vumu. Bota na tala yo. Okumona mwana ake kubota mama na mwana bakufi. Ba mama mususu bazona conflit mibali. Akona peke no mwana na ye nantekelo akufi, mwana ye pe akogite akufi. Soki onga na lobi na kosi, bobi mabolo baki na kosi. Lokola lelo bakuma ko finga bata yo, biso to bota na rete, to li bandeko. Oh. Bandeko wana ezalaki na condition. Bana mibali soki aboti na yena congolaise ezalaki likambo te bakondima baya kotika mwana wana ya mwasi bakobokola ye parce que ba parents na biso baki na bolingo ya kobokola mwana wana ya mwasi bayebi ke tangu bakozonga parce que biso surtout na Angola tozozela kaka na 75 pour tozonga na biso Angola. Nous devons dire ça aux Congolais. Donc ti Angolais yaki na Congo azali kaka no tozonga indépendant tozonga. Yango monaki na 75 mingi bazonga ki parce que yango zaki souhait bonga bazonga donc ezaki kaka no bakendeka na Congo pour bamusu bakendeki pour na indépendance sera guerre on bakendeki. Mais leur souhait était de rentrer dans 75 et c'est ça qu'ils ont fait. Donc ba oyo bazwaki zemi bana mususu bakufa. Donc na mama na mwana akufi parce que ba para balinga kutute. Bana mususu tango bandika mobulu bazuyo bazongi na Angola. Donc kuna bande kwa tsala bazala te bazongi sho kuna. Parce que balinga kite bana na bango babota kuna. Bana ya mibali soka boti kuna. Bakobokola mwasi na mwana wana parce que bayiba ndiki no tango bakozonga na Angola bakozwa bana wana na mwasi na bayena ye. Soki mwasi alingi te atikali bazwi bakoko na bango bayena bango na Angola. Ba mususu kutu babala kuna na Angola omona pesa ke no mobali ya ye ayeko pesa mbongo libala bazombo bazalaki koboya tina bazalaki koboya balobani ko te bon lokolo lingi mwana batudi mwana te papanga pena lingi ye bazalaki ko sepela na bango te mais biso balo biso lo bana baki Congo ndaku kwende mwana ndaku kusonge mwana kasi kweli kusonga mwana ko kasi kweli kusonga mwana ko donc kende pa mwana ko laksa mobali parce que yende alingi mais yoko ponela mwana mobali te donc yango za ko sala ke no lere moko soki mwana alingi balingi te batiki mwana mais mbongo libala bakozwa te parce que il savait déjà que no kuna fikiri ko sala te et puis soki lelo bango bazonga donc mwana mwasi il faut atikala pa mobali na ye itu sala bango pasi mais bazalaki na bango kondima ke no bana na bango babala na bango bangole oyo babima te soko tu no ata bali na ye mutu a portugais tozaka na Angola dibwe wunu dibwe mbazi diambude malukwandi tuli papa pate diani kuna kalanga parce que tozaka na Angola tozaka biso bangolais mais soki na mboka mususu e ko senga ba passeport ba billet ba ko ke na mboka mususu te yango wana bazalaki kolinga te e biso bangolais to bota na ba congolais lelo na lobi yango soki congolais ayebaki yango te lelo na lobi yango siko na munoko na bino be bande ko na biso siko kinde ko ngizala ki wapi
Bon, on dit que non, qui ne connaît pas condition. Ah, pour vous dire que Royaume Congo est en Angola. Donc, en 1895, tant que le gouvernement belge a commis ici Congo, comme si Congo était un mboka na bango, basala ki ma frontière moko que non kuni tika Angola, ndambu ya Royaume Congo nde ba Congo ikendeki. Na toure koya bokomona na expliquer bino. Na sali loko mususu na expliquer bino bazombo bauta wapi. Parce que boyibite que no bazombo bauta na mbanza zombo. Même Kinshasa wana ezalaki ni surtout parti ya ba Congo. Tina ba Congo wana. Tozali na 3 4 générations na Congo wana. Kobana Royaume Congo. Bikolo musuza na Congo, eza bikolo ya Congo te. Hein? Na sina lobela bino yango. Lokola ba mboma. Ezali ya Congo te. Ba uta na noki. Ce qui fait que tango ba kaboli yango, noki tika na Angola, bo komi na ekolo moko ba bengi ba mboma. Mais bazala te. Batu wana batika na Congo bazwa bizaleli oyo ba Congolais parce que bazana izaleli mususu ezali autre na bizaleli oyo ya Royaume Congo yango ikoma kusala différence wana bamiki te soki boboti na bango bazana mo izaleli moko boye ezasi ya Royaume Congo te batika na izaleli ya 20% ya Royaume Congo 80% elongwa bango. Donc, ba parents na biso, bazala ki kolinga te, to bota na ba Congolais. Ya on mona ki ningi no, ba tata mususu, mabala, bambonga libala, bazwa te. Bazo kosa ke ote, to katu dia ke bakanzi muzelongo ko, walu to guta, le ndi uti kaka te, il faisait semblant. Et moi il pas bloquer ma bote ya bana, ezala te. Ba ko ba kina kindoki, ba bloquer mwana wana. Simango bota sute. Kaka 1% be 2% bakre mitema malamu soki mwana bango 0 ko bala ye mbandimi kaka so bapisi mbongo bambo tudika nzimbu tanzen kaka na to ndako weto vosili sala mbo yandi kaka zaya do ba mileli ka mbongo eli bala parce que balingite ke no mwana mabote ke balele mbongo te mais à contre cœur yangona lelo bozo mona ke no tango makambo yeye bangolais mususu bazo silika quelque part bazo silika parce que ba apprécier ka temps oyo to passer ensemble donc to sala ka moins effort lokola to zone sa bolingo wana to accepter bino mais ce que boyine ezele bino wana oyo chez longwa déjà boza ko forcer on na Angola donc yango ndezo kabola biso bozo comprendre te alors tant ba wela ka mboka tango ba wela ka mboka balimisa ka mutu te mutu aza kwa bebisa ba bomaka ye yango na tango mususu na explication o moni ke terme miki no yo na ko boma bino et lobite ke na boma bino ne se mais tango ya ko wela mabele ki camarade ezalaka susu te ki ndeko wana lokuta ezalaka susu te parce que soki na tiki yo okoboto la oyo ngai yanga tu bangi Congo bo ka 6 ans mbeni mupambo donc mbeni ka ku 6 ans mupambo bata parce que aza mupaya moto nyoso o eza yete ofele azo ngo facile parce que na ngo yete akena ye donc biso te ko accepter jamais bino boyeka oh non mais nous sommes des frères oh allez sikoyo o continue na Angola o basa no ba bêtise ba ndoko baby ça o ba ndoko perturber fina biso le tondimi yo ki ndeko te. C'est à ce moment-là que tu dis que non, surtout que dans le moment où il y a ma belle, tu as bomba. Pour défendre ma belle,
ezalaka te kaka non olamoki kaka boye obandi koboma moto te. Parce que soki mopaya wana aye azotosala balo ya mboka na bino azovivre sous ordre na bino azala accepter. Parce que bangolais oyo babota na bangolais na bacongolaise toya na bango toza na bango babotaka bana na bango bazali accepter na babota biso basemi na biso bamusu bakoma bangolaise. Ngai moko na libota na ngai nazala bato bana bacongolaise baza na Angola. Eza na province ya Zaire, province ya Ouiji, province ya Kabinda bazali na bato babala bacongolaise baya na bango parce que bazali bangolais mwasi akendeke pa mobali na ye akei. Donc to parlaka sur comportement kosala mabe, donc ezali acceptable te. Irrégularité ezali acceptable te. Donc ba argument oyo bozobote to kolaki yo na mboka na biso boyaki na kumba. D'ailleurs la sali programme sur expliqué likambo ya kumba n'a jamais existé. Ndenge na pesibine lisolo oyo ke non, nos parents nous disaient de ne pas faire les enfants avec les Congos, avec des Congolais. Likambo ya kumba yaki ndenge moki nous disait que non oyo ezali mboka na biso te. Nous sommes des étrangers. Ah, nous sommes que non abundisi yo kolobelo côté tema kende soki abotre loko na yo tika ozala makona maboko tokosala mususu. Donc c'est ça. Alors likambo wana ya koloba te ke non soki to siliki te tozongisi te ah baki bazoba baki na kumba na munoko te toki na kumba na munoko te. Ezaki discipline oyo ba parana na biso ba pesaki biso. Donc c'était seulement question d'obéissance. Donc bandeko, j'espère que mandambo na lobeli bino na limboli bino bo comprendre yango. Na pesi bino mbote bino nyoso tu libota mobimba. Nzolo vonda kwa ekulu na ngalo kimbote kyaku. Ndeko na ngai na bandeko na ngai na Irlande. Ndeko na ngai Antonio. Vraiment merci na mingi na ajuda na bino. Tala yango yo et c'est ce moment que déjà omoni yango Firenze ndeko oyo bino yo na irmão Antonio tozangi sikoyo eloko tozanga biso tosomba tozwa carte oyo kota na kati wana ba carte wana donc to c'est à ordre na moto zongo déjà peut-être na filmage ya 15 décembre oyo peut-être qu'on utiliser appareil na biso oyo donc il filmaka pe et kanga ba photo ndenge omoni yango donc ba biloko mususu déjà na somba déjà biloko mususu ba batterie na ngoza déjà tozanga gi oyo et puis tozanga gi na memory card na FC card donc slot pe kendeke. Donc bandeko matondo ya mingi na ba oyo bazosalisa biso tsibino merci ya mingi lumbuke mbote loto masala ciao ciao.